Bazako pema bazako pemango jebele je bazako pema bazako pemango jebele je banani couple kikuli karini kikuli evi kikuli narieta bazako pemango jebele je bazako pemango jebele je banani couple kikuli karini kikuli evi kikuli narieta mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, une minute de silence pona maua ya ndeko na biso Yvette Kalombo ndenge barefulaki ye na France. Bon, siko tolobela couple kikuli Karine Mokonzi la baronne Karine Kikuli Maréchal Evi Kikuli Henrietta Kikuli. Bazako pemango jebele je bazako pemango jebele je banani couple kikuli Karine Kikuli evi kikuli narieta na mokola lelo bazali kopema na kimia. Pourquoi nazolobelango pe na tie une minute ya silence pona ndeko na biso Yvette Kalombo. Bandeko na tie yango par hasard te. Parce que ndeko na biso sa preparaki aya kosala émission na poto abwaka eloko moko papa aza te eloko alinga kobwaka yango wana bandeko ntango barefule une minute de silence le 18 mars ezali de mokolo oyo apreparaki makasi abendaki bote ntango abendaki bote Yvette Kalombo ezalaki nde azalaki na passeport na maboko visa na maboko réservation na maboko biloko tout préparé pe avion ezala kozela ye ndeko na biso nsima ya le 18 mars aye komata na avion aye na poto akangi ye batie bisika wana aluki aloba bilobela mwanza mesimbi te akanisaki ya kokota lokola Claudine Asuka bakotaki. Malheureusement pona ye, malheureusement bazongisi ye. Heureusement pona biso azwi. Bazako pemango jebele je bazako pemango jebele je banani couple kikuli Karine Kikuli evi kikuli narieta nalobi te twana esengo nde barefule mais heureusement
pour le 18 mars wana soki boke na Facebook na ye ntango akangisa ye biloko tu so botali abwakaki video moko alobi ate eloko te abendi kaka bote makomeli biso makambo ebele minene papa za aza te wana aza koloba mpo na ye te direction biso ayebaki ntango tokoloba na ye ye oza mwana kintsantsa mbala moko bazofilme na aéroport ya France ndenge ba Aruna ba Lorette Aruna bakita nzoka soki totali Lorette Aruna akotaki na ekiri na bango basalaki le trio ye na Tania Mabedi babakisa epe le ketchu me Lorette Aruna akotaki po atakela baroni te akotaki po bakende basirkuit wana ya Lubumbashi Lorette Aruna mwana mwasi moko atuka mibali baapresiaka ye moko mpe ayebi ekonomi kote kolamba esimba lokola na kati ya internet na monde ya Karine Mokonzi la baronne atusha la baronne te atuka so bolandi ata kutu soki atusha buke matusha mpenza te donc abima clean yango wana ntango azokita na Roissy Charles de Gaulle bazomona ete avandaka na poto bazako pema ngo nzebele nze bazako pema ngo nzebele nze banani couple kikuli Karine kikuli Evi kikuli na rieta alors couple kikuli Evi kikuli Karine Mokonzi la baronne weekend ezali oyo bakotanaka toza na ntina toyeba te soki nini ezoleka kuna lelo me toyebi oyo elekaka deja kuna toyebi weekend ezalaka ndenge nini toyebi weekend ekendeke ndenge nini mpana biso weekend eza kaka la même chose ndenge ezalaki na ebandeli ntina mokola lelo papa za azali papa ya sirsir mama za azali mama ya sirsir la princesse aza azali ya sirsir bandeko mama na mwana ne pembeni ya kitoko la baronne ntango akokende Suisse akozala na mwana ye soki akozala na Belgique akozala na mwana ye la baronne soki mpe amibotelaki na Congo alinga koya poto na mwana ye ata mwana akomaki na 9 ans alinga koya na ye akotikena na ye me oyo ya biso Kalombo modele atikaki Meshaki ndenge ni barefule ye te Meshaki atikali aleli mwana apesi bato mawa ondire matanga aleli mpo mama kei me mpo kaka mama kei te Meshaki mpa meme inani azalaki traumate amonaki babwaki biloko na bango libanda aza mwana moke aki na mamba koloba te mayebaki ke akolala libanda mbula kopola azalaki traumate ti ntango bakenda kolala na ndako ya faveur na ndako ya autostop batelemisi ndako prr memanga ndako moso eleki prr memanga ndako moko eyokeli bango maboko te bazako pema ngo nzebele nze bazako pema ngo nzebele nze banani couple kikuli Karine kikuli
eviki kuli na rieta. Donc mwana ka tourmenté vexé na situation wana. C'est comme mama qui liboso mbujimai mwana leli malozo benga meshaki na zoya. Mais c'est quoi tali mama atiki na ndako balaki te make tiki na ndako mosusu. Abenda garanti kota na avion. Lipapu azonga mbala moko. Naseki. Oui. Osoka tchaki lokolo na poto. Ah. Aninga uvanda kimia te. Aninga uvanda kimia te. Keni pia na kutu mutapito pale. Mena kati ya poto kimia. Respect kotosa. Lorette Aruna. Dans le calme. Azotambula na ipe. Encore Lorette Aruna. Tala makolo tala mipende. Tala tensir. Lorette Aruna yasir. Ye penza komi bisika papa. Papa za. Yadinga komi la panani. Aïe. Ah bah refoulé. Encore mikolo yo. Soko ye direct France ba refoulé yo. Tango ba kobetelo. Caché wana neti ba beti entré. Batie X mo ba barango. Ali basali ba dossier mo ba pesi yo. Na ba dossier na fa otanga ngo bien. 10 ans kokota diso France te. Bazako pemango. Jebele. Je. Bazako pemango. Jebele. Je. Banani. Couple qui couli. Karine qui couli. Evi qui couli narieta. Mama e. Pana eko zali kambwa. Tura ko yawapi. Autriche. Bon. Ako yani en Autriche. Naseki. Pona koko croiser na yi. Soba en Autriche. Couple qui couli. Na kansa lobi la baronne. Na chez Mokonzi. To pasaki na prière. Avec notre prophète. Peto monaki. Bandeko babengaki. Bapesaki pe makambo na bango. Basambelaki pona bango. Ndenge zawana na chez Mokonzi. Prévement. Tozo kota lisusu. Na prophète. Toko kota lisusu. Pour la 3e fois. Na prophète. Ndenge batie na chez Mokonzi. Mais entre-temps. Couple qui couli. Baza koyoka bilengi. Ya famille. Ya couple. Henrietta. Azoka moto ya mama na tout le temps. Ba master. Karine Mokonzi. Esengoni ya ganawo. Tango atali. Henrietta oyo. Egali ngai. C'est ma fille. Ezate o mwana voisin ba eko simisa ngai. Non. Yaya. Eninga oza ndenge nini. Eske. Tenga to kata prière. Soki Yvette Kalomba ye. Tenga to mélanger prière. Na ba matière. Po soka tchaki kaka lokolo awa. Bon, lokolo tchena poto. Anyati poto, oui. Anyati France, anyati Europe. Asugine na aéroport. Asololi pena français. Asololi na mundele. Boya lela kia. Boya bina sala ondengelati. So bakangi yo. Esuka na gishete. Bota la video ya Inos B. Na za vingtaine. Bakendeke. Bozo tambula, bozo leka. Bokoti ba couloir bobimi.
tiboke na commissariat o ezaka na kati ya aéroport ante ta kuna pe eza na bakasho nango ya garde à vue bazako pe mango Jebele nje bazako pe mango Jebele nje banani couple kikuli Karini kikuli evi kikuli na rieta donc ndenge azali wana Yvette Kalombo ntango alelaki na aéroport bokanisa te ke ya avandaki wana to bakangi barefule mbalamo te garde à vue likolo beton nazoloba beton mbeto moko basala lokola beton bokanisa beton mosusu te Yvette Kalombo bon en tout cas réponse nezopesama na week-end lelo ya makambo komaki na Facebook na yo le 18 mars ezali wana nayebi ngai anniversaire nange ezalaki le combien ngai le 16 mars onaki jour ngai na botama le 18 nabokaki misu te mpa na yo le 20 quelque ntango wana yo deja ozwi avion ngai nabokaki misu ntango nabwaki kaka misu boye nalobi yango abendaki boteko yango avoyageko naza kozela sikoyo namona sorti na yo encore bozalaka deya na baekipe na bino oyo bakofilme bino partir ya Roissy mpo toyebaki okiti Yvette Kalombo na kati ya mikili akiti mpe direct France alinga kotya biso mpe mwa panzi likolo ya mwa moke alinga koloba eloko te avandi kaka mpe alinga kozala na mobali moko boye mpe alobi papa za antuka papa soki ozali ya soki yo moto obengisaki ye antuka papa za te toyoka na biso masolo oyo azwaki mobali na poto oyo nini soki azwaki ya solo papa aza kaka te me awa pa ya Karine Mokonzi eza teke papa yali ezali famille kikuli bango baleke te apwana ya papa aza te d'avance mwana na ye Maria Tumba soki alobaki yango po atumba bino po ayebi oyo aye mama Karine Mokonzi na baronne Karine Kikuli bango bali en couple famille Kikuli patriarche eza nani Evi Kikuli Maréchal Aboubakar Kikuli Allahu Akbar bazako pe mango Jebele nje bazako pe mango Jebele nje banani couple Kikuli Karini Kikuli Evi Kikuli na rieta. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour,
ya combat congolais TV vraiment ngamona nzana chaîne ça kitoko ya poste na JP Kiama mataka et boss de boss ya nyama ya danger donc Maxime Tolongola Zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamona nzana chaîne ça kitoko ya poste na JP Kiama mataka et boss de boss ya nyama ya danger donc Maxime Tolongola Zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamona nzana chaîne ça kitoko ya poste na JP Kiama mataka et boss de boss ya nyama ya danger donc Maxime Tolongola Zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.